Mbote mbote na biso mbote bino ba ebozwi libaku elamu na tongo ya lelo ya kolanda ya bino ndeko Google na tindi ba condoléances na ngai epai ya papa Hervé Ferregola na tindi ba condoléances na ngai parce que ozana tango ya pasi ya matanga oyo kufeli leki ya mobali na tindi ba condoléances kuna. Bon, na pesi mbote na ngai depuis ville ya Calgary na Richard Mayemba. Na pesi Edo Yikwa, le procureur depuis Amiens. Na pesi mbote na ngai na Roger Silwambanza. Na oncle na ngai Blanchard Betu. Na pesi bongo mbote na pire vie na ngai Sam Yula Mwanda. Vie na ngai Modogo. Na pesi mbote na mwana na ngai le grand champion, le grand maestro Sean Sapo 47B na saison oyo. Médaille zongi na ndaku na coupe. Médaille na coupe. Tout est là nga babi petit machine à bi. Voilà, bambote ya trop na moi nanga. Bah, mais papa, pourquoi tu nous dédicaces pas? Quand tu fais tes vidéos, tu parles jamais de nous, tout et tout. Bon, voilà. Maintenant, là, je commence à vous faire des dédicaces. OK? Donc, on a pesi mbote na Sean Sapo, 47 bi. Mais, tout est bango machine, tobola filé. Ils ont ça que voilà, dans ma famille, j'ai aussi un footballeur âgé de 11 ans, asa déjà star. L'école na bango asa déjà star, na quartier asa déjà star. Pour moi, ça me fait beaucoup de plaisir. Bon, voilà, bambote eyaka na ngokaka. Bongo moto yo asimbaka moto na nga mingi. Jimmy la main d'or. Il est défoité. Il est défoité parce que na ebisake na lingana za la Will Smith. Sauf que nga moko ba négligence na kwe munene matama ebiminga bwe fa na garder kaka elungi na nga ningi saki mulayi wana na kumukoma elungi boule forme comme bebanga mais likambote na ozaswe nanga elo mo ebebite. Alors mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, mbote na bino na pesi bino mbote. Bato babomi Congo, ce sont nos politiciens. Bato yo bazoboma Congo, ce sont nos politiciens à nous. Bandeko tala reportage moko boye. Na vai na nga nazo tala reportage, na mona kaka pas reportage ekatani, bati page publicitaire. Na page publicitaire wana, bazo parler na un certain docteur Bertin Itoko. Je le connaissais pas. Nabi oh. Bazo ça la publicité ya médecin. C'est dit jamais vu. Même na France ya wapoye ba médecin une fois à la médecin na yo. So kaza médecin note oye ba été on fait jamais de publicité ya médecin. Ba médecin musukutu ya ba français to yoye ba bango kaka na période oyo ya COVID-19, on ne connaissait pas de médecin ni à la télé ni à la radio. Soit dans des émissions locales assez claires, bah invite à certains médecins de toye ba ka ah muto aza médecin mais médecin a ko ba ko la médecin mais à ma toute première fois na moni bazo ça la publicité à un certain Bertin Itoko azali médecin na Kinshasa. Yé à ça la fondation na yemoko Bertin Itoko et sungaka ba mama et sali kutu et créer kutu fontaine moko ya mai batu ba melaka et babiloko fali pour passer la guitare et no zo mbongo 3 millions na nini 1 million na nini na parlement européen avec ndeko na biso Cécile Kienge. Docteur Bertin Itoko na yuka na suka ono azali candidat na élection législative alinga comme député. Ah, Nzambe Congo, Nzambe Congo. Un médecin, tant qu'on a un diplôme, il y a doctorat. Et c'est chaque 24 mois, c'est-à-dire chaque 2 ans, on renouvelle la thèse, il y a doctorat na yo. Soit par un bouquin, soit par des recherches approfondies collectives. Na bande comme sous. Un médecin, il faut CV naye ezalaka à jour. Diplôme naye, il faut ezalaka renouveler chaque 2 ans.
médecin sikoyo atika mosala na ye ya médecin akende kokota na parlement pour asala nini. C'est dit jamais vu. Souvent il y a des journalistes qui laissent leur métier pour na kokoma ba député makambo ebele. Ça joue un peu un rôle parce que les journalistes sont d'abord des parleurs. Tant kokota na parlement, il va faire quoi? Parler au nom du peuple. Mais un médecin, Dr Bertin Itoko, baza ko sanzola yeba ko kumise akabelaka batu mbongo apesaka batu ba traitement ofele hôpital moko te na monde epesaka traitement ofele. Même na France ndenge bomoni boye traitement ezalaka ofele te. Po batu balobaka ke na France traitement eza ofele lokuta. Tozana ba mutuelle ya misala, tozana ba mutuelle privé. Et puis tozana carte ya sécurité sociale oyo tobengi carte vitale en France. Carte wana soki paiement na yo salaire na yo eleki les 30. Balongolaka 30 € chaque mois. Obela te société yango kutu mute tindaka na sécurité sociale ya l'État 30 € chaque mois na mutu nyonso yo azali adulte bana mike ba bénéficiaka sima ya baboti na bango. Okoki kosala 5 ans obelaka na yo te me balongolaka yo kaka mbongo chaque mois. Donc mutu moko aloba na yo te ke na France awa traitement ezala kofele. Yango wana ntango okende pas médecin a prescrire yo ordonnance, oke na pharmacie akosenga yo carte vitale na yo na misolo yo babombelaka yo na sécurité sociale yango bakopesa yo kisi na France ya la kofele te. Kisi na France ezalaka ya ofele te ndeko. Na sepelaka soki bato bakolandanga na bokebi nyonso wana nga nazalaka na esengo. Bato babomi Congo, ce sont nos politiciens. Tala médecin, un médecin. Na koti mwa muke na biographie na yena kwa koyeba yena lumbango mingi. Atanga na itero moko ya munene. Na États-Unis. Aiko bakisa suma ye le boania na Francia. Na bime motoyo. Azakalaka. Bon likamoni alingi komipika bambeka na kati ya parlement corrompu. Dr Bertin Itoko kombo na ye eza mawa ba politicien mutu babomi Congo. Touti komona bilili awa ke Institut National de Géographie oyo esimbi makambo nyonso omoni soki tobengisi une société lokola Telsa eya kosala biso système ya géolocalisation ya Congo. Avant ba se lancer na domaine wana ke GPS to koma na GPS Congo elobaka na Lingala, Chiloba, Kikongo, Swahili, bako kendende kozwa documentation na Institut National de Géographie. Bisika ba buku oyo ezali ko pesa ba cartographie ya ba quartier, ya ba balabala, ya ba ville, ya ba province. Ba buku nyonso wana ezali kuna. Institut wana et bénéficia un espace à peu près à 20 000 mètres carrés. Ils ont le pango monene. Le pango wana. Nga na hebi le pango wana. Na hebi le pango wana. Ali tomoni kaka un certain José Panda. Aye ono tolingito kata mwa bouye bendien batonga mol. Boyebi mol. Mol ezali ba système ya ba supermarché indien. Alors, ba supermarché wana eko détruire économie ya Kenya. Parce que le Kenyan, la population kenyan ekendaka na Inde et sombi ba conteneur ya biloko en gros. Eko teka en détail. Siko ba mol wana etekaka déjà en détail. C'est-à-dire tuer économie ya ba indien, ya ba Kenyan. Ba Kenyan oyebi na mikolo tozolo banayo Williams, le président du Kenya, a outi kokanga ba molo wana ya ba indien. Alors batali esika nini bakoyi koya kotonga ngo. Abi bisika za ngo bele au Congo.
soki l'État tiki ba indien ba bana kotonga ba mol na Congo ndeko ba o batiki baza ba pauvre ba otika ba pauvre libela tina vina tili wana bango ba oyo ba kozala riche ba kokoa ba pauvre tili wana bango. Les Indiens, les Chinois, les Indo-Pakistanais bazali ba bombe à retardement pour non de développement d'un pays. Batouana soki bo pesi bango espace. Chilombo na 2019 tango asali discours na ye azui bokonzi. Alobi que je ferai la jeunesse congolaise des millionnaires. Ça c'était une idée à applaudir. Mais est-ce que asali ba jeune ya Congo ba millionnaire? Non. Non ndeko na ngai. Non, tipwana za lokuta. Président ya Congo azali lokuta oyo ba Congo balobaka lufukutu. Luvunu. Lelo kendega ko olingo créer entreprise moko na Congo ozwa moi 50 personnes ba banda kosala. Yo mo oto regretter pour la okenda e Congo. Nzambe. Ces gens-là ne sont pas seulement des politiciens, mais ce sont aussi des ennemis du peuple. Et ils ont créé une espèce de louange pour beaucoup misaka bango, pour défendre bango pour rien, zéro de retour. Namoni batie vidéo moko boye Chilombo na fête moko ayaki akutipe mama na ye na kati a pesi mama na ye ba bisou mama na ye asimbie na mutu boye. Ye Chilombo na asi bénédiction na azozwa ngo na kimokolo ngai depuis bomwana na biso baluba. Koko na ngai chiba mcheunga. Chaque jour soki na uti l'école na ye na pesi bonjour koko. Kopesa nga boye. Mutiano eyo pesi nga chenga ibo benir ngai. Biso to logota bénédiction ngo etonto na nzoto nde batu bakumolo ba bobenga fayulu pa ko bénédiction elo ninyo ekomi ko komisa bino bokomi omoni babilo ko ndenge komeli bino o ba warrior o ba gaulois o ba fayuliste o ba tshisekediste ndenge nanga ngana we ozala ni fayuliste ni tshisekediste ni gaulois ni warrior. Moi, quand j'écoutais la musique de Franco, nazo écouté pe musique ya Rochero. Ngata nazo yoka musique ya Papa Wemba, nazo yoka pe musique ya Kofi. Kofi azako chérir biso na bangobila, na bambabula. Papa Wemba azako chérir biso na ba la vie est belle. Biso to kolindengwana te yako zala na ngambu moko boy. Ezali ko utiliser moto comme zoba. Na vie soko ebi kosala choix judiciaire okomi zoba okomi meme na etando ya etonga enene bakobenga yo mpate eloko ezangi kaka batia yo singa babanda kobenda yo nzamba lobi boye amen mais bakomobenda yo na singa poza zoba. Tendance politique et religieuse ezali réservé na bazoba na wi kozala catholique te na wi kozala protestante na kozala judaïste te na wi kozala logo te musulman te ngai na kozala spirituel parce que la spiritualité c'est la réalité de la nature par la divinité. Olingo yeba nzambe c'est dans la nature, c'est dans tes expériences, tandis que la religion c'est juste une science exacte qui te dit à accepter et non à réfléchir. Nzamba yezo alesaki bato mbisi 5000 mbisi bat 5000 mbisi mapa misatu na mbisi misatu. Amen. Ça dit t'as pas de recherche à faire pour comprendre si c'est vrai bato wana baliaki batondi. C'est ça la religion. Or que ngana ko croire na biloko wana te. Je ne peux pas croire à Jésus ni à Mahomet ni à Abraham ni non, moi je peux pas croire à ça. Mais moi, je dois croire en Dieu, même si je ne le vois pas. Je le vois à travers la nature. Nazo sala ba examen na yeba manga nani yango sala ki yango. Et je comprends qu'il y a quelqu'un. Et oui, ça m'a mon côté. Ça c'est impossible. La science, la spiritualité logo moko. Et donc la spiritualité c'est la science. C'est des recherches à approfondir pour comprendre la divinité. Nazo sala religieux.
oh catholique oh na rosa la biloko pamba wana te et à la fin bazo ebisa bino bokende lola ba opambola bino ba opambola mutu te. Je suis là na parking na nga kala te na okene musala po bafuta nga. Est-ce que nga na oza ya lipamboli ba opambola mutu te. Mutu te azapete o ba opambola. Vous ne croyez pas que ndenge bozo kansa muyibi moko boy soki ayibi ne pouvoir onzamba bénir, ça ce sont vos mots oyo bakolisi bino nango. Biso ozabata spirituel, spiritualité nde totambola nango na oza na ba biloko na bino wana te bosalaka. Na vi mokolo bando comprendre makambo ebele o ezali motuya ya bomoi na yo, mokolo po okoma na mbongo, mokolo po okoma na mbongo. Boyebi po okoma na mbongo, mbongo ka omona mbongo po okoma nango ndeko nanga eza prière te, ato sambeli ndenge ni okoma na mbongo te, ato tie mabolongo na yo ekomi mwindo zoki na bagenu utira okoma na mbongo te. Devenir riche, c'est réservé aux scientifiques, aux hommes intelligents. Bateau ba respecta la nature, bateau ba salaka ba sacrifice. Po ni bazoba ba ebisaka ba onke so ngoko na mbongo lekisa tata no lekisa mama no. Sacrifice ya mbongo ezali ko lekisa motu te. Sacrifice ya mbongo eza yo moko nde o souffrir. La souffrance ya nzoto na yo ya ngwana sacrifice. Ko lekisa motu na kisi ozwelo kote parce que ezobala na te na spiritualité. Ndenge na bo nazo beta kayu papa 18h na silisi na lali mwa muke na parking. Pas 20h na bandisu kayu musu 2h na silisi na zongi ndako. Kayu na nga na mi balezo kotira nga à peu près 1600 €. 1600 € wana na tusha ngote tikala ka na compte na nga fermé. Kayu ya liboso ya tongo ya moyo nazo futa ba facture na nga be impôt na nga ndako makambe bele kolia nazo tinda ndamu na Afrique na ba besoin na nga. Kayu wana so esili ga ba 18 mois kuna na kesu na kayu mususu. En attendant après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tant on fungula ki sangala na nga boye, je suis déjà dans les 60 000 €. Malgré tout na souffrir, makolo passe, et musuba massage na makolo. Kozonyo kwama. Yango wana nde sacrifice. Yango nde sacrifice. Nganga moko ta oyo la sanga spiritualité o nazana ngo oyo lelo so na laksibino mbongo na komi nango. Na bato bakena panga ba otika nzela wana. Il faut bofungwa mabozala mayele. Bozala ba suiviste te, ba malanda ngombe te. C'est dangereux. C'est dangereux pour la jeunesse ya lelo. Omoni oyo Jean-Marie Lukulasi oyo ba pesa ye charge ya ba kuluna. Jean-Marie Lukulasi talelanga likambo ho bolingo koyeme. Wa professeur ki ben stanga zo yemba ye ya vimba ni boye. Me type wana azana budget ya 400 000 $ pour na makambe tali ba kuluna ya ville ya Kinshasa. Bocho mona scandale a salité. Alubi yo ba kuluna mutu musu a répondre ndenge ya lingakite alandi mutu wana li kofi ya buki e mâchoire mbanga na mabele. Coups et blessures. Fragrance. Coup volontaire. Mais ba osimba ete parce que aza muta chilombo. Na bisibino ke batu bazoboma. Batu bazoboma Congo, ce sont des politiciens congolais. Ce sont des politiciens congolais. Bofongo la miso bandeko. Le bondima que un député mwanga chuchu a kozala en connivence na ba 123. Mais je vous dis que ce sont des politiciens. Ozui nani oyo tipo oyo komune nani José Makila ça passe. Non, ozui nanu Godempoi ngobila yela kibino makambo kini bopeto tomoni kaka Godempoi o azali pasteur atelemela ba politicien lobaka o yazo komena papa Tshisekedi ba kombo ya miyibi nyonso ya Congo. Godempoi
asala kutu nzembo papa Tshisekedi bisiko zali nazotindela yo lettre ya miyibi nyonso ya Congo ye Godin Mpoi. Mais ye na mwana na ye basala fondation bake kosolola na Ngobila. Babi Ngobila biso oza na fondation ekoki ko employer plus de 5000 emplois pour na basala assainissement ya ville ya Kinshasa bopeto kokombola. Ngobila tala vi o melikanisa malamu. Alors Del Kunda lobi mwanga chucha aza Rwanda aza Congolais te mais aza na parlement na bino. Aza na parlement na bino. Aza na parlement na bino. Parlement za banani na ba Congolais ou bien na ba Rwandais. C'est à vous de voir. Alors Godin Mpoi basali fondation moko okini bopeto na mwana na ye. 2 millions de dollars ya budget ba voté na kati ya gouvernement Kimbuta et ya Ngobila. 2 millions de dollars. Ngana yebi awa na Paris et na Beauvais awa na vente aux enchères. Même na Paris awa, Paris Sud, vente aux enchères et salamaka chaque jeudi. Bateka ba mituka nyonso ya hôtel de ville à Paris. Après une année, ba mituko e kombola ka elongola ka bazelu. Na ebisio ba 20 000 euros 15 000 euros à deux fois pe client monanité po mingi ba polonais ba ukrainien ba riche muto banegwa ko sombango. Mais au mona eloko ndengona na ko kende na kinga na ebisi Ngobila Ngobila na ngina kota na kati ya marché wana na somba au nom de l'hôtel de ville de Kinshasa. Mais au mona ba ko melanga ba plan wana ba ko melanga pe okiti na kini ba betio mosekwa ba botolio pe passeport. Batuana bazaba ndoki moko na ebisibino budget ya 2 millions pour na kini bopeto. Ne wala ta yo moko 2 millions na Ngobila so lobika no Google 1 million ngoto tie projet ni noza na ngo na assainissement ya ville ya Kinshasa. Ngai na koyebise pesa ngai 3 semaines bobi miselanga passeport de service. Na suis passeport de service. Bo pesa ngai 2 semaines. Na zoya pona makamba assainissement ya ville ya Kinshasa. Na longwe wana na kei Maroc. Na ke ko contacter ba grande entreprise et ça l'assainissement na Maroc. Parce que ce sont des Marocains qui font l'assainissement en Espagne et en Hollande. Ce sont des Marocains qui font l'assainissement de Paris. Vous comprendre nga? Donc baza ma casse. Et puis bango muto basala ba chemin de fer ya Paris. Ce sont des Marocains, des ingénieurs marocains. Na ke Maroc ba des semaines ta na zongi na ina 4 ingénieurs. Toko tia ville Kinshasa caro ndenge za na Espagne ndenge za na Maroc. Toko sala ba égout. Toko longola ba terrasse nyonso wana oyo buka ba tumakolo. Ville d'abord il faut to bomba zelo. Après on va commencer à assainir la ville de Kinshasa. Mais tolimo nga na opesa yo lelo soko lingo somba même mabele ko somba suna ville ya Kinshasa te kende province. Ba molo wana ba indie balingi ba na kotonga na Kinshasa nde wonanga e boma Congo e vanda ata 40 ans par terre. Congo wana go vanda par donc ba supermarché biloko na ko mona ngote. Siko ba komi so ba sali mall ba tie o mwana mboka na moni ba osa ba mwana mboka te Congolais moko za na plus de 3 millions de dollars na poche na zate. Oyo bazana ngweza ba politicien. Congolais moko te bimaki libanda zongi Congo ina 3 millions azate. Biso no tozo bunda na moba mbonga mike moko azate. Aloboti kokosa ba politicien mutu ba bomi mboka wana Congo. 2 millions de dollars ezobima na kati ya gouvernement ya Ngobila pona assainissement ya ville ya Kinshasa. Bake ko bengisa mutu moko boya mukuse soki na Guinée kuna. Soki grand P, non grand P te, petit P. Aina mwasi moko boye, e gouverneur azoro bake ana bengisi petit ango po aza pe charme aza ne vunde munene. Oh, gouverneur Ngobila. Anzambe na ngai mboka wana. Babonobo mutu bazo diriger mboka wana. Le pays est tué par les politiciens. Tofungola miso bandeko. Tofungola miso. Tofungola miso. Mukonzi ayibaka te bayibelaka mukonzi.
So mona Tshilombo azotia loboko na caisse à l'état. Tanisi mbongo Jean-Marie Lukulasi azwaka chaque mois $400,000 pour na makamba bakuluna. On dirait 400,000 wana ezali po asalaka bakuluna ye moko lisusu. Bon lelo na 400,000 tozi to sala combien de kuluna? Oto osala 30. Pa bakuluna babimi lisusu. Or que na mbongo wana so balubi basala basiat ya la police. Ba pesi ba doté ba policier makoki nyonso. Ba taser ya courant elengi saka mutu ba GP ba teni na bango ba mituka ya patrouille nakansi batu ba banotambola ti na 2 heures du matin kimi ekoti. Mais regardez pays mobimba ndenge za dirigé par Banyama. Chers amis, chers Congolais, chers compatriotes, batu bazoboma Congo, ce sont nos politiciens depuis 1960. Oui, baki, na 1960, Parlement belge et ça a budget moko spécial pour le Congo, pour corrompre nos politiciens. Yango mona yi ba politiciens, baza ini, okomona ngwa moke, pa ba panzani orke mbongo, e uti na Belgique. C'est la politique belge nde, yango ememe biso, na mokolo ya lelo. Et loko wana botia na moto, eki mabinote. C'est hyper important. Mais na yoki pe o Tshilombo, alongoli, budget wana ya 2 millions, ya fondation ya Godempo inaki mbuta. Ke mbongo wane leke belezo sala mosala moko te. Ba sala kanini? Ba komba kanini? Vila Kinshasa ezo senga ba komba, to ezo senga ba moderniser yango ndenge eza na Rabatville, Tangerville, ke na Maroc beta tour na Maroc. Okwa isali po loko tiango ebebi te, lipa pena na mateke kwa ipa, o loko tiango oko pupula pete obani kolia ni zelo. Karo mboka mobimba, karo na karo. Alors bati ga okosa bino bandeko, batu bazo détourner mboka wana, ce sont des politiciens, ba détournement, ba kota ka bolo kote ya yibi, 2 jours azali banda, yibi, mikromi bala azali banda. Nakanchi mwa mukena zaki na mwa kolobela bino, yangwana, ingeta.